les abakouk baye ko sala analyse noko décor azana kanda ko tourner sous na bela te to respecter yete to sali fond compte pour na manquer respect to yaki soko mona sortie médiatique ya Gabi ya ko la kisake si la na décor baza ya na leki bango na so ba ute pa papé lombe décor azana comment on appelle azana contraté na Bellard production et ça le kuta biso mtotinda ki si la bébé sa relation na artiste comédien groupe Simbate na ba comédien msouté selon les abakou bino ne beaucoup ça biso to poussa na ni famille bota to poussa na ni ba la section bref si la tanga beba ni to pesa kana matop si la beba na matop et nani matop ba beba na si la pointe pour essayer de pas na ma finga matop moi je ne pense pas que au moins des problèmes y entourage ya si là bazaba to ba vandi ba créer bali ça va peut-être dans le bango mabe au moins esprit au pépère des arana ya ko créer la batubilo au mobo ne ya ko batwa si la bana et na batwa ko kota di fait le quoi ba coupter moto pene ko tumba bango ba finga na batwa tata ba finga donc cela veut dire ndenge ba lobi bongo décor et ça le kuta et bongo nani a lobi que décor azan de quoi si la té OK azara na problème na si la té. Et puis après ces mots pour nous relaxer, Serge a un grand esprit. Selon les abakouk babi, Belvi aye bela. Amona kabisa. Ya mona lobi boye. Bat ba préparer des. Te na lobi boye, ba devoir ya kolongola. Bo longola te. Bo longola écriture à musunité. Bo longola ba showbiz te. Bo so longola ne makamo. Ye Serge abimisi ndeye. Qui na un grand esprit et puis na mobali. Zuma lobi kutu si la ayaki matanga na zena titi da matanga ba yako pesa mbote te bomete que si la grand esprit apesa batu mutu déjà sera zo moi si na teka pas boss mo ya chef azaga agité makasi agité pourquoi agitation likolo agitation OK on dévoiler âge na yo tango zo webisa biso lelo parce que batu ba ba bino mo musala ko ba vie privée batu avant de la belle vie pas ya moura avant de la belle vie pas ya décarré avant de la barésie pas ya non pas barésie avant de la belle vie pas barésie parce que ça la tina analyse rouge à lèvres make-up oh basil oh belle vie à Tchaki si la temps ko bisa so kanza moi 1977 attends le beza moi 1977 aka mukolo nanga ya kanzi so kwa kati âge na BBN ko le kamari antou akati wapi akati et puis ça se justifie ni ngaza na âge à balete si ko tanga beza moi 1977 dans bon ça va te mis ça papier na biki to banda siko abana tete na âge ni to yebi moi pas ko tina surtout ça ba analyse to yebite tango si la réunion ba va na citas tango réunion ak les répétitions ya fait na biso des faits ak les répétitions ya kibindangoy ya pas madi voilà sikoyo azaki na âge nini OK David Momela ya mi mwana mwasi wana mwa masa bingana to tikala ko mona na kimbanda te kimbanda na biso te ko mona na matanga donc mwa mwasa no azaki mineur mwanda koli lelo c'est que ndeko na biso bazaki mineur bana ya ba mineur na époque na bozo banga ba tata ya ba musicien te Salut na ba fidèle nyonso ya Hot Bascule vous s'abonner massivement à la chaîne Amino Hot Bascule aimez ma vidéo commentez ma vidéo partagez ma vidéo avant tout banda na ça un grand merci un grand coucou à Papa Tigre manager d'élite ceux qui musale zo sala makito koboye c'est grâce à Papa Tigre bambote encore na ba famille bota tout ba base tout il y a Londres il y a Hollande partout il y a États-Unis. J'espère que vous avez vraiment ébélé. Maman Marty de mon cœur, Bambo Tenao, vraiment ébélé. Et puis un grand merci encore à Madame Bellevie, comme dit la patronne, poutine de l'écriture, au capi de l'écriture. Maman Koma, Skinny aussi là. Kala mingi te fi menabiso ezo banda awa ya sika ya musuni lisusu mama komi lisusu lelo na émission vous avez droit de savoir tangu ce pays aya kasere maramba koloba eza ba dossier ya rosala eza lelo vraiment ce pays aye koloba ye moko teli
nazana Jericho Betox ya bengami na kombo ya Papa Kulutu ya famille Bota to solo la non sur actualité non c'est sur la toile sur makamunio c'est sur la toile ah tozo solo la affaire faux compte fingaki noko décor affaire anniversaire ya madame Sila ndenge ba madame Sila ye ko annoncer biso arrivé ya papa ale na SB nyonso wana to solo yango lelo moi ba analyse to ça makambo ebele parce que na minute on ngambo banguna ba ko betaka minoko na ngambo baleza bakuki ba ko salaka ba analyse na bango vraiment eza pasi makasi et puis to ko sala lisusu analyse sur makambo elekaki muke na matanga na epengelo ko wana ya Serge Pasteur patron ayaki ko pesa madame Sila Mbote to ko analyse ngo awa na ngambo baleza bakuki balobi ke Zuma Tumba lobi ke ya Serge azo reconnaître que si la mokolo na ye na théâtre si ya maestro na ye vraiment to ko solo lango lelo to analyser ensemble na bino balandi na biso ya Hot Baskil bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na biso tous les cas na transition au bon to kwa kozonga. Merci beaucoup, Tozana Papa Kuluta famille Bota. Bonjour, Jericho Betox. Bonjour, CPI Darling Love. Bonjour, na babonenyo so ya Hot Baskil. Chaîne Nabino mon Pepe Yasika. Oye lelo. Ba famille Bota nyonso bo pesa force na chaîne Oyo. Ezali chaîne Oyo zolobi la Madame Belleville. Ezali chaîne Oyo zo la promotion. Ya ba œuvre Madame Belleville. Ça la pourquoi pas bo partager vidéo. Aux vidéo na WhatsApp. Pesa muninga. Aux vidéo na Facebook. Pesa muninga. Partagez ma famille Bota na ebi ke to lingana na toi famille. Zoa vidéo partagez ta 10 groupes ya Facebook. O mona ya ba famille Bota. O partager to mona ba groupe à Facebook o partager et ko sala bien pour sango oyo et panzana pina pour na soutenir pe chaîne oyo. Ba famille Bota nyoso bwana monda tie ba base nyonso. Mutu nga Alino Soba ya Matina, maman Célestine Babilo, sans oublier maman Christine Dipa. Boss Lady, en tout cas, tu as ibino na Clarisse Plasma, abinanga, komisanga lokola, CPI Darling Love, komisanga lokola, Clarisse Plasma. Donc, je crois bien, Serna Christine dit par message n'est commis, autrement dit Boss Lady depuis les États-Unis. Donc, Darling Love, la question est bien. Merci beaucoup, Papa Kuluta famille Bota, la question est bien. Toko tana maman na likambu, sur l'actualité, les cas sur la toile. Na minute oyo noko décor azana kanda to monaki faux compte wana o efingaka de mer efingaka peyo efingaka batu et yaki pe susu efingi noko de décor baleza bakuku baye ko sala analyse noko décor azana kanda ko tourner sous na bela te to respecter yete to sali faux compte pour na manquer respect to yaki soko mona sortie médiatique ya Gabi ya ko yakola kisake si la na décor baza ya na leki bango na so ba ute pa papé lombe décor azana comment on appelle azana contraté na Bellard production ayaka ne ko jouer ba PC caché na ye donc par là linga ki faire voir public que madame Belleville a tourné sarabatu ba sala ka contraté. Bon, naïna lo babo, il y a un contrat non d'abord. C'est un abisso Gabi. Je crois bien elle raison bomeza chaîne naïla et ça la biloubou. Et tout na ba film été. Bon, to kena pas si la un contrat d'artiste. Si la un contrat d'artiste était tout est encore ça bat tout. Ce qui coûte Belleville a organisé, bon le bic a un contrat, bon body boy na si là. Normalement artiste a qui boya contrat, artiste a qui ndima contrat. Et puis kolo label a qui ça la contrat, kolo label paie a ça la contrat. Si la a signé un contrat et pas il y a producteur na biso oyo Yves Lubamba a signé un contrat combien? Donc bino ta boya un contrat. Pour un contrat madame Beva signé un contrat combien? Ton contrat boya un contrat combien? Essentiel, les paroles s'envolent. Les écrits restent. Néanmoins, c'est un contrat. Mais l'artiste n'a pas signé un contrat sanitaire qui n'a joué côté Moussouté. Est-ce que ce dobi Madame Belleville Lelo
azo signé c'est pas de contrat que je monter que jouer côté msouté ils ont dépendre d'un artiste ils ont dépendre d'un artiste c'est pas artiste msouté bazal lelo sur le bine ko jouer côté msouté soit tu dis na signé c'est artiste contrat soit artiste a mon avantage ça pas na boyango si la yemo a signé un contrat pas Yves Lubamba a joué à côté msouté ce qui lelo comme pas madame Belvé comme à son théâtre au moins il va analyse au basala à la con ya au moins il a le si la tanki azolinga ko changer entourage té et tant qu'azolinga kozala muté malamo belvaza na moté a ko souffrir na à souffrir aza muté mama bé les noms dans le à bout portant est-ce que bien les si la dévoilé biso qui est si là nani tozo qui d'accord il longa peut-être attendre une émission té d'accord peut-être attendre une émission té aibi pe maeleka ki tene ba finga ki ngai ne ba finga ki les autres ba yeko finga pays mais si ko na ki olobi la ngage moko ba bakuk mutu ba lobi ke tonton décor azana kanda to décor pe na sana kanda combien muka azana kanda depuis ba sortie médiatique yé to moni réaction na été mais les gens dit donc elle ba mara ne mona mama papa aller eza lokuta biso muto tinda ki sila bébé sa relation na artiste comédien groupe Simbate na ba comédien msouté selon les abakou bino ne beaucoup ça biso to poussa na ni famille bota to poussa na ni ba la biso bref si la tanga beba ni to pesa kana ma top si la beba na ma top et nani ma top beba na si la pointe pour essayer de pas na ma finga ma top le lope ma top a tourner sur na belarte oh ko tourner na belarte zalaka est-ce que chaque film il faut ka monter zalaka au moins plus toko mantobi mon dieu classe et longo na Congo d'accord ça sera combien de films à Wazakati obika bango mtu balobaka d'accord ça longwe après ba yoko mona sou d'accord ça ba spiritus na bani et puis madame Belvé tournera sera tourner 3 films a tournango na avance mo ya makasi siko mutu azate e obima lokola e umeli makasi parti ça peut bango mo bana ba programme na bango d'accord moi je ne pense pas que a Rolanda Makambu o ba senzo ba bakuku o ba finga décor na liwaya ya nani ya mwana na ye yo kasi banani miebele ba finga ba mida na ba senzo musuba za pemena sila boka ba mabanga pourquoi papa kulu tozo traiter ba tout basse baza ba senzo j'assume mes propos d'Arly ba longola yo ba tanga 5 ans de prison tango boso no lokola ya moura ya ko manquer ba respect bino bozo mona ngo normal ba tata bana lokola biso ba traiter biso ba senzi OK bango ba senzi ya première cabine ya ba liboso donc cela veut dire décor ngana ko biso le bela ngo yomoko ya na biso quartier benga nga ya na bango quartier to fara ne quartier moko na commune mo na limité. Donc, moi, je ne pense pas que... Au moins, les problèmes, il y a entourage ici, là. Bazaba, toi, bavandi, va créer... Bali, ça va peut-être dans le bon mabé. Au moins, l'esprit au pépère des arans. Il y a créer, la batubilo au mot. Il y a un bateau ici, là-bas, non. Il y a un bateau qui côte à fait le quoi, baba, coupé. Moto pene kotumba bango ba finga na batu batata ba finga donc cela veut dire ndenge ba lobi bongo décor eza lokuta et bongo nani alobi ke décor azande kwa silate OK ba wela lokuta ba rimer ebimi ya gabi a na sortie médiatique to lali to la muki décor a ko tourner pas jeune producteur colonel ça bongo tant ou décor soit tourner pas jeune producteur ça montre que Lelo Belvé kanga artiste c'était c'est que les bossos sont banda boya retourner zaki donc banda pe ko boya ko tourner té ça date et oumeli l'artiste bazaka côté ya madame Belvé ba deko ba tata ba responsable bongo na bandeko basawana Belvé kana ya kama bongo et ça dit quoi madame Belvé zo tourner mingi si la tournera mingi té ou bien mais c'est ça aussi le problème madame Belvé tournera au moins 4 films par mois si la tournera combien a signé sous deuxième partenariat so soka maele té a signé sous deuxième partenariat pour makamba tu ba comment kende ezalu kalate to mona noko décor kuna côté ba osala siko ne salini ne qui critique à Belvé
Parlons lingo lo bani papa kuta famille libota. Ba cause wa casting nyonso to ba auto ko jouer film ou aussi là. Na ba tegra nyonso ba ke jouer pas si là. Qui tsaka ligumba. Tant que muto diriger ana poids belle vitesse mais quiconque a défi pas si là na diriger. Ah non bela ah. Bombo za wana. Yem ta diriger. Embadima yem ta diriger. Oui, bombo. Yem ta diriger un film. Boni boy ko comme ça muto forcément scénariste bo. Babena ke chef. Chef à Nini. Na théâtre Nini. Ah ou t'es pas dit nana. Il y a partout. Na théâtre Nini. Papa. Il y a Choko kombela bakisi. Ils appellent technique. Ah technique a wapi mama. Asali na film Nini mwana na botanga wana. Asali na film Nini na mboko. Na miwata. Ah. Laissez les morts enterrer les morts qui sont dans la chambre. Donc bazwa revient, on dit il y a Gabi. Nga lo bango chaque fois a niquer carrière na ye. Muto a joué film et aussi jouer film na moko obongi na vie. Mais ya Gabi le to se retrouver na ye. Asa na la belle mais a la misabilubu aso o film bato. Aso la samkil ke ande o théâtre ye ba kolamba. Kala na tanga ndola ta biblo ka mikusa ande ko boma mabala bato. Oh yemo aloba ke ba bisa 100x abi 100x eza muke. Ah vidéo pour la rater. Ezali. Et puis moi na nazo baké muta ko meka ko na mama na likambe komelié mama na eta mama na ye tanga fanda na plateau ko ko baké 100x eza muke o la tanga na so ba komo ba filme a tanga na so 100x donc soki ya Gabi ko lo baké lelo décor azande ko yasila nani akaboli kinde ko yasila na binana apparemment il ko ngonenge komi ko kendele to moni ya Serge Pasteur patron na ko tomboka nyoso ya tomboka na ba manque respect oyo ba communicateur ya madame Sila modèle ba manque respect ba traiter Serge de Mario ba traiter Serge Mwasinda balaye nyoso wana mais to mona ki na matanga ya Serge akeko pesa ndeko na ye Sila mbote Sila vanda na kiti ya Serge à s'incliner. À PC Mbote. Parce que Azara a un problème na silate. Et puis à PC Mbote pour nous relaxer, Serge a un grand esprit. Selon les Abakouk Babi, belle vie ayebela. Amona kabisa. Ya mona lobi boye. Ba tu vas préparer des. Te na lobi boye, ba devoir ya kolongola. Bo longola te. Bo longola écriture à musunité. Bo longola ba showbiz te. Bo so longola ne makamo. Yes, Serge Abimisi ndeye qui n'a pas grand esprit et puis na mobali. Zuma lobi kutu si la ayaki matanga na zena titi da matanga na matanga ba ko pesa mbote te bo mete que si la grand esprit apesa batu. Mutu déjà sera zo moi si na teka pas boss mo ya chef. Donc quelqu'un mutu mo boye. Asano incapable ya kozala mayele ata ko sa la mwana devoir azo ko lobake. Azaki na attitude to so la bien attitude ya Sila o yaki na matanga za attitude da pesa mikolo wana matanga o bazokanga jini ya musuni matama ya musuni tai ya musuni nde matanga yo zuma zo ko yibisa biso ke ya ko moni moi sa boyaka à partir ya Kinshasa première comédie bata record moi sa poto aye a matière via zongita moni ka bwabi mwana mfongo muivi wa mangala oyo pena akoyiba ngana biloko nyonso na yaki nango do baza bato baza dignité ya koloba na TV ke et puis zuma na santake na tendresse bayaka komanke ya Serge makasi bayaka komanke makasi mpona nini baomanke siko ta baomanke wana baomanke nanu ti ntango akoma siko okuna bakumise komona place babima bazoba omoni kota belle vite ofinga bacomédie bacomédie baza basila ojoana osoka mokoni tofinga bacomédie asila jamais mais soki baza bafouter tolobango ke boa bafouter c'est ça mais injure te donc eza pasi eloko nyonso te ezosala moyo nga susi na nga eza bazwa nde écriture ya madame Bellevie bapesa Sila Madame Sila bandokoma. Ah bandokoma. Stango lobby écriture toko ta maman na maman la likambu sur direct il y a lobby mam sa salaki direct na sur TikTok sur page Facebook mam sa zaki wana pona ko solo là na batu na nyonso puis ko répondre à promettre bango ke azobongisa makambo nyonso oyo a reconnaître que akomate
aobongisa makambo wana nyonso mpe ayebisi bao bafilme ezoya ya Gabi akozala et puis papa c'est comment on appelle papa Alain bozomona ye na SB azoya kokoto na Gabriel oui omoni moko anniversaire za mokolo oyo osala matala na aussi la sala ki wana te mais asepelisa bafani na ye asola na bango ayoka via moko na moko oui okosepelisa bafani mais eza na charisme obiso nyana otala sila na mitunaka andimaka teke un jour azala mwa sikisa moki azalaka na wana comment un artiste agité boy akala baconseille te ana simple moto pamba te aza agité simplicité na agitation ezali lomo te boko tokofonda makambo te ye aza agité azaka agité sepelisi bafani aotanga message bafani nde balingake bongo taka mutu azala bafani baza deux sortes babaku conscient na inconscient conscient baa muke mais inconscient nde banosepela makambo azoloba wana azalaki agité makasi agité pourquoi agitation na agitation likolo agitation oki odévoile age na yo ntango ozoyebisa biso lelo parce que bato balobaka bino mosala bino koloba bavie priva bato bafandelaka belle-vie pa ya moura bafandelaka belle-vie pa ya décarré bafandelaka barési pa ya no baku barési bafandelaka belle-vie pa barési bazosala ntina analyse ya rouge à lèvre make-up o basile o belle-vie atiaki sila ntango ayokobisa biso kaza mwa 1977 ata lobi aza mwa 1977 aka mokolo nanga yaka nti sokwa kati age na BBN koleka mari antu akati wapi akati et puis azo se justifier ni ngaza na age abale te siko tanga lobi aza mwa 1977 darin bon ça va te misa papier na biki to banda siko abana tete na age ni moi pas routine surtout ça ba analyse to yebite tango si la réunion bava na citas tango réunion akene répétition ya fait na biso défait akene répétition ya kibindankoy ya pas mal voilà sikoyo azaki na âge nini OK David Momela ya mi mwana mwasi wana mwa masala bingana to tikala komona na kimbanda te kimbanda na biso te komona na matanga donc mwa mwasa no azaki mineur omona koli lelo c'est que ndeko na biso bazaki mineur bana ya ba mineur na époque na bozo banga ba tata ya ba musicien te ya mikolo bo bana bakisa makasi bo banga bango te siko makambo nyonso to wana na 1977 na age ni na ndo sa makambo wana etini biso to sa ba analyse OK etini biso to eba tina mobali ya liboso ali alongola ekimoseka oui mon internet na lobi ya Benedict kutu babimiseli tina asali mariage na ya kobomba ezala na discrétion babimiseli awa mutu akufaka te tokopike biso totindaki te likolo ya kozanga charisme ser na biso aki kodévoile age na ye mwasi baloba age ne te siko pourquoi odévoile age no ya mibale ntango nga nalobaka kofinga belle eza salle d'attente ya kokejouer pas ata babilona avançons nakosaka te bino bamama oyo na batata mibimba oyo bafamile bino ya Kinshasa mama na yo nani tolete etondi moyeba pepe eza te otinda mbongo te tata na yo ana esika malonga olala te boya kofinga na bacommentaire lelo emona nini kotala Belleville lelo madame Belleville kotala ndeko na biso sila mutu aza na humanisme mutu oyo lelo ana bolingo apesaka talaka te azalaka na bandeko na ye eza madame Belleville lelo elakisami ke lelo mutu atuna su question te Belleville na sila bawelaka nini sila nde carrière ne po asala yango il faut bafingele Belleville mais comment bafingi ndeko na yo totia groupe simba lelo eza libota ti mwana papa na yo madame Belleville bafingi ye likolo ya papa Alain et papa Alain bouche B alobi eloko te à protéger ser na eki na tenir pe rigueur te et ça n'a problème te bible lobi tikala na silence muso peza mabe moni YouTube silence ya la raté au sali personnalité na ngana ye donc on ne soit papa la salaki nande to défendre qui est awa c'est hypocrisie en quelque sorte si la vana na émission ya partenaire alobaki batata baza ba hypocrite mais première cabine ya hypocrite eza ye lelo hypocrisie ne monani
donc basaleli ye ko omoni donc basaleli ye nini basaleli mpena sila nini balambeli ye suka nango bientôt bozozwa papa ale kasi balambeli ye ase réconcilie wapi azosengela bato nini nyonso bablesse bandeko ne pardon eza pasi ya darling kotala artiste lelo nga na koloba ngo aza modèle te kozelaka te bafingaka baninga apres yo lobakena ya koseconcilie sikoyo aconfirme biso epuis ya gabi tala lifuta ya gabi ezali aojouer na filme mwana nebe bapesaki akoma afini mingi yo kanisi modèle ya gabi ayaka na tv afinga belvi aosala mpo aimilie belvi soki ezalaki belvi mutu aza na ndeko moko aza bongo totyaka matop ayaka kodemare sila ale batiaka dada na bafilme bapesi dada écriture akoma tonga tofanda kimia ya gabi ayaka finga belvi mwana ya gabi bapesi écriture akosane liboma te azobaki mama nanga soko azwi problème mpo bamama oyo ya gabi ya kovanda baza bamama ya plaqué ye nde mama meilleure mama du monde so aza meilleure mama du monde aza meilleure mama na ye nalandi famille bota o biso tobwa kaka bango kuna balokota siko bango balokoti mais babeteli biso apa bevi yebela bato baokende bato nini bato baokende ebandi lelo bijou la reine ya fukame na émission bazwi o bien tala eza bafanatique baza facile à manipuler bafanatique baza na badébat à la con lokola babakuku te j'assume mes propos oyebi moto asouhaité kaka moto anniversaire balive efongami partout basayelango anniversaire basepeli mais biso po toyosala makambo bongo eza pasi te nalobi boye moto asouhaité tolobi sur live te papa elombi asouhaité sila te bato basouhaitaki sila oyo lebiso naomonake baza bakoka jambe na sila te siko bino boye kosala ngo bémission point actualité papa azongi na nzela papa nabimisi nde nani sila omoni asouhaité yana afundi na pa nzambe na likolo aboyi même kokoma na ntana tala humiliation mosusu eza oyo nzambe nde azotombola yo papa elombi eloko asali ye na nzambe na ye bango basepeli ate osi azongi na nzela eza problème te sikoyo nga na bimi sikoyo ekebere boyaki awa baibutu baye ibutu so nde na moya lelo aza na 4e filme pasata babilo mu viola oyo ya viola oyo azoya komanke belvi na émission bapréféré ete bake kobongisa siko bazobongisa na bana mibali ta bakobongisa na bapapa ale ta bakobongisa na baserge ta bakobongisa na badakosa bamu viola baza siko bamu viola baza wana te bana mibalo basala théâtre baza wana te non bon voilà tosala boye na belle vie na sila nani lelo azo faire promouvoir art nani lelo azo assurer relève sila lelo tomoni ki azo assurer relève na bana ya partout na bana na ye bana groupe net artiste munene mo bakobo China ba miniature ba bana mo ya partout tokomina suka bande kwa belle azo encadrer bana ozomona bana mona musoko za uteki pana bango mais belle va doser esprit wana yo kasi bano ba sœur na biso benga bana peut-être ebima mabe ba sœur na biso lokwa Maria pour na saka pe fanatique à Maria nenga sana ala na posa osaka na nenga ba yombo o midalo ba kibiki sana raison to bete fa bino bocha kate ba kodisi épisode na bango ngba biso beto ko ngba biso 22h du temps 51 000 vies bango 22h du temps 17k nyoso to les amis ba injire na kati ba finga batu
nzamba kofondaka bango tout le monde biloko ezanga tina bolomba chantage bosala ba Belvi ba nyonso bazokende bongo bazaki ba nino kokolo ba famille bota ba se poser ba question bazokoka comprendre likaba ba musu ba koma kuna za ba famille bota te famille bota baza esprit za ka bango ba kuka famille bota dina olela Belvi azwa une sœur na biso nani comment nani joue actrice principale tozakine na showbiz nani na bosa ko komone sœur na biso azaka maquilleuse nani Vonette nana eba Vonette azaka sala pe théâtre Belvi ko zata mbua libanga atie na rôle zezi batu bakotala film écriture ya musunyeza donc ba famille bota et compté ne papa ali azokene SB et compté pe bozwa bango nyonso mais bokozongisela biso bango bango mo pe bazonga bakopani awa te po ejouer le kita Sodome Gomorrhe likolo nango talaka bazana président groupe WhatsApp escroquer bana basi nzoto escroquer na mbongo tokomi na suka na suka famille bota en tout cas le basuka babase nyonso to famille bota bozala bino calme film asika pe ezokota bozala bino calme eloko eza te papa kuluta mosusu azali basala oyo balingi biso etali biso te baopese te lelo elakisi ke obebisaki relation na balingano tala mosala monene Belvi apesi yo kasi na apesi mosala madame Belvi zala bien na bato lobi oyebi te okomi sikoyo na équation bongisa sala consultation batini omona informateur ndenge azokende consulte te so ayambi na émission atuni kaka question Belvi boule nayeba toute la Belvi bordure boule nayebi so ayambi na émission bongo loko aza partenaire jeune partenaire te babebala bango baombale obi poani baombale baza bawazola nzimbu na succès tika nayebi bango mibale bie yaya oui baingrata bino na bino baingra bosala ekiri leyo ndela yo ndokokano kuasime te madame sila kuasime eza problème te en tout cas merci beaucoup na batutu bolandi ngai famille bota bozala tranquille papa kulutu ya musuni batikolela biso bisala saloba oyela biso na intel azongi intel tozwi bolongwa na badevoir oyo topesa sur le plan artistique c'est fini. Merci beaucoup papa Kulutu Bambote tozoka bwana déjà. Non Bambote dana pesa ba famille bota nyonso. Ba famille bota. Merci na bino so bozaki ebele ya kolanda. Biso na émission na biso, vous avez droit de savoir malgré les autres sani na plateau té, na plateau la biso ya musunité. Na ba sato sani na 7e rue 7e niveau. Tellement na butaki ngabité na koleka boisa ele mate ba tango ezawa. Il faut to solo ngona papa Kulutu. Bon continuez toujours qu'on s'abonner na chaîne na bino Hot Baskil les hommes pepe na bino ya sika boko zo bazaro ya émission ebele awa doko so la kaka pembe awa ezate ke auto les mutu to finga mutu to sala boye non ba émission eza awa ba jara biloko eza au tala ngona bana boza très à l'aise. Bon, ma famille Bota, merci Nabino. Un grand merci encore à Madame Belvi. Grand merci encore à Papa Tigre, manager d'Elix. Mon combat de mon ami. Bye.